Kwa boyoki ba déclaration ya Marc Kalunga vis-à-vis ya mobali na ya yebisi batu baoyo kabaota la bayebake Patrick Mbulu alinga Marc Kalunga talinga ka joli tant on a za peut-être trop ba informer le roi batu mais nzamba yeba ke Kalunga oza Kalunga bon do akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick ya papa Patrick ay honorer lelo esengo na nga yango wana. Non, je ne peux pas refuser. Avec force, oui. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Krachou.
Kalunga Bali, joli Kalunga, on est là. Petit bâti, petit connaissance de la place. Mama, tell me what's on my table. That's on my foot. That's bis. Bandela ya bandela. Bandela bandela. Kalunga. Bon, kilo ça va. Pendant mon âme, tout pendant la parole, tout quand même ma case. Excellent. Makalunga succès. Succès au succès. Soyez là et fort. On le fait, on s'y voit si canadien. Ah.
danger. Passa pour Angela. Passa pour Angela. Malembe, uko moi ça va. Yeah, pardon. Restons encore debout pour accueillir l'officier de l'état civil en la personne de Jean Tsaka Bekadjoa. Et cela sera fait. date ezalaka oyo nzambe bata mokili balobaka probabilité ndenge moko na liwa baponaki date ya lelo bilamba balite bomoni po tobanda cérémonie oyo toyembi hymne national. Est-ce que maman Jolie na papa Patrick bayembelaka bango hymne national mokolo babotamaki nani kati na biso bayembelaki hymne national mokolo kokufa? Est-ce que bayembela hymne national ekotikala libela na libela na mémoire na biso et puis na bomoi ya maman Jolie na papa Patrick abala mwana. Monsieur Lukaya Kanza Azalia papa Lukaya liboso ya l'état congolais mwana mobali wa vandi hapo. Est-ce que oyebi ye? Yebi azanani azali mobali na mama Jolie. Est-ce que ondimi azwa mwana na yo nge tutadila kifuta Jolie Kalunga na libala? Oye na ndimi ya mibale. Est-ce que papa Patrick apesi biloko nyonso oyo bosengaki lokola dot? Apesi nyonso. Tobeteli papa maboko. Monsieur Kalonda Otoko Paul. Oui, je suis là. Monsieur Kalonda, oui. Vous êtes renseigné comme témoin. Oui. Témoin P. Bakangagayi. Tout à fait. Tolingi a confirmé l'État congolais. Oui. Tant que papa Patrick a sali comme Nabokilo naye pour ma cause à l'État. Yosa témoin. Osa pour confirmer que papa Patrick a fait ça qui biloko nyonso oyo basengaki na famille ya mama Jolie. Papa Patrick Mbulu a fait biloko nyonso oyo belle famille na ye basengaki na ndoto. Merci, tobeteli témoin maboko. Madame Nduki Joey est là? Voilà. Maman Joey. Yo pe ozali témoin ya mibale. Témoin bakangaka ye. Ozali ko confirmer na l'état congolais. Que papa Patrick asilani na famille ya mama Jolie. Apesi bango biloko nyonso. Secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata, nous sommes encore dans la province du Kwilu. Papa Patrick Azali 100% Mwanaya Kwilu. Tobeteli mabo. Deuxième candidate, parce qu'il s'agit d'une candidate au mariage. Pour l'examen, là c'est là. Madame, venez comme ça. Deuxième candidate au mariage. Sous vos applaudissements, nous invitons Mademoiselle Jolie Kalunga.
ravissante, la rayonnante, la sublime, la Miss des Miss, la reine de son roi. Son nom de famille, c'est Ngetutadila, post-nom Kifuta, prénom Jolie Kalunga. Elle est née à Kinshasa le 8 septembre 1978. Elle est célibataire, elle n'a jamais été mariée. Elle est artiste de profession, congolaise de nationalité. Elle est à Lemba, au numéro 93, quartier Foire, commune de Lemba. Mademoiselle Jolie est originaire du village Kiazi, secteur de Boko, territoire de Mbanzangumbu. Vous avez compris que nous sommes dans la province sœur ou voisine du Congo central. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à monsieur Nkodia Ndongala Isidore. Okoki kolakisa mutu bage teke nga na bala ezalaka légalité. Preuve ezali acte de mariage. Bokokoma mwasi na mobali soki bosigner acte de mariage. Mais symboliquement, sur le plan protocolaire, tolatisaka bague na couple oyo elingi elata bague. Est-ce que les époux, vous avez prévu des anneaux? On peut les avoir? Voilà. Il y a mobali awa na mwasi. Bien, tout comme il a l'air de vérité. Moninga Abali, Zamba Zola Kisangai, Toyokana, Zamba Zola Kisangai, Mutumo Wota Point Kuna, Aokanga Gucci. Alobi Awa Patrick Ayoki, que je l'ai annoncé ma téléphone, Naya Wondimate. Zela Okosambwa. Maître de moi. Voilà. Monsieur Patrick. Je vais te poser une seule question, pas deux, pas trois, à laquelle tu répondras par oui, je le veux ou non, je ne veux pas. C'est aussi simple. Hein? Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour... Oui, je le veux. Seigneur! Merci, vous qui vient. Papa Moulou Patrick n'a posé une question. Ogoyanolana Ionandi Miyango Tope na boy. C'est ça. Papa Moulou Kenga Patrick Liboso na biso officier de l'état civil. Liboso ya baboti bandeko batémoin pe baninga. Est-ce que on dit mi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Kalunga. Jolie Kalunga. Boy, nandimia. Ngetutadila Kifuta Jolie Kalunga. Devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser.
liboso na biso officier de l'état civil liboso ya baboti batémoin bandeko mpe baninga est-ce que ondimi kozwa lokola mobali na yo kino liwa ekokabola bino elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Mbulu Kenga Patrick? Avec force, oui. Prends la main gauche. Désormais, Patrick, quand vous allez kolatisa mwasi na yo lopete na loboko mpona liwa koloba na biso te biso tokoyokaka yebisa ye mpona nini ondimi kokufa na ye mpona nini ye nde amérité bague oyo. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité, j'autorise à madame et monsieur Mbulu de s'embrasser. La République. Emwezake na sepeli Nzambe asali biso bolamu 2020 oyo toyebi ebele tokunzi bato baleli ebele mais par sa grâce asali ke tosangana neloko babengi libala toyebi libala eza place bolingo evandi eza recommandation moko Yesu atikela biso tolingana siko evandi na kati siko ya bato mibale o balingana kisiko baye pa leta yebaneka bango leta yeba biso nde eza tolingani ya solo. Je crois boyoki ba déclaration ya Maka Kalunga vis-à-vis ya mobali na ya yebisi ye bato baoyoka baotala bayebake Patrick Mbulu alinga Maka Kalunga talingaka joli ntango nana aza peut-être tokoba informe le roi bato mais Nzambe yeba ke Kalunga oza Kalunga donc akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick ya papa Patrick ayiko honorer lelo esengo na nga yango wana nalingaki ezala boye. Donc le panier circule encore, peut-être l'autre cause avec Ingandi, boni pété à Mamousseka. C'est ça. Ton frère aussi DiCaprio, parce qu'il y a le Waouh! En tout cas, Naoloba, quand on loba moto yemba nzamba za roulage, donc à tiep siko lobo côté na biso artiste comédien parce que to lelai trop. Cette fois-ci to CP là. Donc to ko tafuna nde toza. To ke to tafuni côté DiCaprio, to tafuni pa ya Joli Kalunga, to CP là. Donc ba mariage à Kitoko na belle sœur na biso Tali Mwasi Kitoko Kakole na nini. En tout cas, coup de chapeau du Cap la merveille. C'est ta grande sœur. Bis. Bandela ya bandela. Bandela bandela. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.